Yone Viper? Non. Jonathan. Comment est-ce que tu as un combo par Jonathan. Bah, si tu as combien de fois? Non, nous avons on se compte prison combien de fois? On compte prison. On compte prison. On va aller au soir quand même. Bah, quand tu es il est pour la maman, moi aussi. Ah, bah, moi aussi? Vous voulez que moi aussi? Non, non. Moi, ça n'a pas mort pour tous les années. Tant que vous voulez moi aussi, c'est quoi? Ça est miné. Alors, bien, il y a un botolier 10 paires à Ketchi. Na $40. 10 paires à 450 $. Voilà le couteau, mais tu bien voilà le vérité. On a vérité. Bah le billet au col bateau comme pour botter bambou papa. 58 000, t'as 10 paires à baquette. Voilà malobaya lobby. Voilà malobaya lobby. Mais yo liboso comment na monako comment le parquet bakanga ki occupé prison. Pour ça que ni daga wela ni vous avez une compréhension? Bakanga lo likamote. No bakanga temba liboso yango bakanga. Viper baninga no so saki de la prison bankunda banani siko lingo rejoindre bango lobi nini. Nga zali komona nga Viper te. Toye awa lelo yo élément atikala kina masina o dégager pour personne masina comme les Viper. Bazuye lelo lobi nini. Boloka bazuye baza batumoko so gouvernement za malambele. To bomie to dame misuni. Soki gouvernement ezaki malambe to dame na misuni batie naza besoin kolia netinga naza numéro 1 kolia bataboy. Asalaki nini oyo yebi? Na masina bazoni kola biso bazobimisa la police incompétent bataboy kobeta po neti aza boy baningane bazotala. So babimisi azotala bilongi ya bato yo baza koya bomu. Ya lobi ba weli mwasi. Ba weli mwasi te kulona moko na sandima ke aza malamu yoso mona kuluna ya sango azali te donc kuluna nyoso awanga na kamelo kwa basi bakangie biso moto yebi avec cette te bina ndako na bango bato aboyaza bato bakangie mama na ye ale na bango me lokwa pe ko banga mibeko nde azobika to aboye na nde basala bato mususu na Libi ko na président ya Libi na famille nyoso babomi bato aboye pe na mama na raison na la police ko kanga eme. Donc, une infraction individuelle, il y a une prison. Merci beaucoup. Mbote papa Moulère. Population bolila qui belé chaque jour au côté de Batnanda, Viper yo bakangi yo lo bene. Vraiment to pesika merci bela ba konzina biso ya société oyo ya toi na vraiment approche na route mokali to pesa bango merci ya mingi na musa o bazo sala pa mate bazo la te bata boyo soki vraiment za na mo logo na yo oza débrouiller na marque no laisse bana otangisa bana bata boyo so ba bimelo vraiment na butu ou ba mone logo ba utika ote yango so mo vraiment to pesika. Mais bilo population masina bo sepeli quand même la réaction bon réaction vraiment salemi to s'appelle la biso parce que faut ça vraiment à l'aise to ça na neba ba la biso ya association ya masina trop bazo battre la biso vraiment to pesa vraiment merci et bien to tchama maboko l'état peut à soutenir bango ba konzi mboka do vraiment to pesa que non batala marabu o ba mettre ngo afin merci to lembi ba kulu na papa to lembi place ne ebongi awa te kende ngenga soki batike kuna akobima na makala papa auti pe makala kasi bozo kise kuna bozo mona te décembre batu baze suki miete papa boni batu bakufa te papa batine musika anyoko libilo makasi awa anyoko libiso ko boma ko botola ko yiba ko violer to lembi awa te na ngenga. Merci maman. Vraiment dans la masina ça passe bakulu na baleki trop il fallait mutaboye akinde musika ezatenge bataboye batala koto soki ke batu mutu il fallait akinde musika ezala raté vraiment en plus eloko longo to regretter pour la masina Azaye mon côté. OK.